ezali pena nécessaire pour expliquer bana ya Congo ba yeba makamoni to sa ko sala eza pena très sérieux donc batuka osomona batumpamba nde batona nzambe ko tombola yango alobete na yepa na bino ba pauvre mpoete bosunga misala wana na pasi na bino bosunga likambo na ite lobby batu bako kambo bino alto sima misala oyo na bonzambe nyos bilembo ezali abito botama na bilembo e bilembo na yango nde ko sala tango peso ko ya ko yela kaka mbongo te me yaka na bilembo oyo zanango sala misala ya tata Kimbangu e lobby tata Kimbangu yemoko ayebini na ko sala pona yo na bino ba panzi sango tata Kimbangu alobete oya ko bimisa ye yepa ko sala nini akotombola ye do ba panzi sango nyos baza ko teya likambo tata Kimbangu bo simba likambo oyo na bomoko bo panza sango ya tata Kimbangu kene mokili mobimba lobby tata Kimbangu ye moko pe akopimisa bino sur tous les plans elonga ezali matondo mingi elonga ezali epai ya baye nyoso bazali ko panza sango ya tata Simon Kimbangu pe epai ya batu nyoso pe baye bazana bilakato bana ya bilakato baye bazali na mission ya kosala musala ya tata Simon Kimbangu batata ba mama ndenge to ko bakatango nyoso na kati na émission na biso ya les analyses spirituelles émission na biso to salaka yango na sentiment te to salaka yango pona ko sepelisa mutu te kasi to salaka yango po ete nzambe asepela. Je crois que soki nzambe asepeli na yo na ngai to ko sepela. Soki nzambe asepeli te yo ko sepela te ngape na ko sepela te. Raison pour laquelle to mi pesa beaucoup plus na ba recherche spirituelle pe ba analyse spirituelle parce que na nzela ya ba recherche spirituelle na nzela ya ba analyse spirituelle nde to koyeba posa ya nzambe et to komemana to sala lolenge nzambe alingi po ete oyo nzambe abongisela ki biso akoka kopesa biso yango. Voilà to komi presque na suka ya émission na biso to yamba ki ndeko na biso ko konemumba vala oyo azali moko ya ba représentant ya mouvement prophétique oyo babengi yango BBMK bana bilaka ya mvuluzi tata Kimbangu oyo bazali kotambwisama na papa na biso oyo tobengi ye Ntinu Tuzolana Sakibanza Ngiangalele moko ya bana ya bilaka oyo azali lokola mokonzi na bango to moponami oyo azali kotambwisa bango selon ba prophétie selon maloba na bango balobi tata Simon Kimbangu mutu aponiye pwete akoka kosangisa bana ya bilaka nyonso oyo bazali na mokili mobimba topesa chance na musala oyo bazali na yango parce que mabe na biso ezalaka mingi tango moko azali na likanisi meme nano apengwi te meme nano akwei te tokoluka tokwisa ye parce que tosi tomoni spirituellement parlant ete mutu oyo azali na elembo mutu oyo azali na likanisi ya malamu et totika mutu asala musala ti esika oyo akokwela nde tozije ya oyo asili kokwela na esika oyo nde tolobaka yango tango nyonso na émission na biso tozalaka awa te pona ko critiquer tozalaka awa te pona ko décourager tozalaka awa pona ko yekola na yo mutu ozali na mabe na oyo azali kosala malamu biso tozawana pona ko yekola et mayele oyo biso tozali kozwa ezali mayele ya bonzambe. Pourquoi? Parce que na maturité spirituelle nde e permetaka biso toyeba kokabola mabe na malamu. Tango mutu azali kosala mabe toyebi na musika oyo ezali mabe et tozawana te pona ko juger ye tozawana te pona ko bundisa ye mais tozawana pona kozwa mayele. Tango mutu azali kosala malamu toyebi ete likambo oyo mutu azali kosala ezali malamu tozawana pona kozwa mayele ya malamu. Esika bozwami na bandaku na bino soki tobetisi bino libaku ezala koko ne mumba vala ezala ngai wa bino humble serviteur Guy Laurent Lobela analyste spirituel bolimbisa biso tozali se bobele bandeko na bino sauf que tango mususu makambu oyo tozali koloba ezali kosala bino passe na matoi tango mususu ezali bilia na bino te ezali bilia ya baye
bazali na mayele ya bonzambe esika bozali bayebo comprendre biso bayebo saisir information na biso ba commentaire na bino na se ya émission oyo tokosepela na yango koko ne mumba vala biso tosilisi e mbote ya suka epai ya baye bazali kolanda biso epai ya baye bakolanda ka biso pe epai ya ba téléspectateur na biso nyonso topesi miko epai na yo mbote ya suka ezali loyembo Nzambe akokweya kate o Nzambe akolonga kakaka Nzambe akokweya kate Nzambe akolonga kakaka solo solo nanga ekojala se solo ekobongwana lokuta te bana solo nanga ekojala la se solo ekobongwana lokuta te ebana Nzambe akokosaka te Nzambe akokweyaka te Nzambe akokosaka te solo na ye ekotikala se bobele solo c'est-à-dire message ya koko ne mumba vala ekei droit na mitema na bino message ya koko ne mumba vala ekei droit na message na biso totuni ye mbote na yo ya suka ezali nini ndeko na biso koko ne mumba vala alobi mbote na ye ezali se bobele nzembo nzembo yango ezali nzembo o ezali koloba ete solo ekotikala se bobele solo Nzambe akokweyaka te Nzambe akotikala se bobele Nzambe koko ne mumba vala tosepeli na visite na bino cette fois-ci na plateau na biso je crois que prochainement tokofongola lisusu maboko na biso pona koyamba bino na plateau na biso ya les analyses spirituelles merci beaucoup na boyei na bino Fumu Kimbangu yala ke yala. Fumu Kimbangu yala ke yala. Fumu Kimbangu yala ke yala. Yala ke yala. Yala ke yala. Munza ya mvimba. Topesi bino bansombote. Ingeta. Ingeta. Merci Fumu Kimbangu yala ke yala. Bisika nyoso bozwami. Merci na ba téléspectateurs na biso. Merci na bino nyoso oyo bokozwa tango ya kolanda biso. Et merci na ba nyoso bakolanda kabiso tango nyoso. Et topesi se bobele mbote. Epai ya yemei sa divinité Simo Kimbangu kiangani oyo bandeko mususu bakubenga kaye busor bandeko mususu bakubenga kaye yawe bandeko mususu bakubenga kaye tata Simo Kimbangu molimo mosantu e mbote na ye esika azwami parce que nguya to makasi oyo biso tozali kosalela musala to koepuiza kango toujours epai na ye esika azali na kiti na ye to na ngbende na ye ya bokonzi na mboka nkamba Yerusalem topesi mbote na baflitiste nyonso le 17 mars ezalaki lobby bisika bozali na mboka Yerusalem tozali na bino na kati ya misala na kati ya nyonso oyo bozali kosala kuna e mbote na baye nyonso bakosepelaka na biso analyste spirituel Guy Laurent Lobela nde tokutani na bino très prochainement merci. Africa 21 TV, un nouveau monde. Solution ya ba problème na biso ezali pana bakambo wana te. Ya solo. Lisanga ezali très important. Et après, c'est le qu'on pamba te di kambuana nazali kulubaka na binu mokolo na mokolo soko tosenye na bisu bulimbisite 0/0. Aussi longtemps liaison spirituelle na bisu ya salamité ezali vraiment pamba mpasi na bisu kusila te mais misoko binu nyonso tu bozali awa bozali université pate bo trouver solution na problème oyo ezali kosala place na moto mwindo ekozala te. Eloko wana yango wana nde tozali kuluka